Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Nenka na lobaka, batupe bazali kope sangai raison. Nalingi avana banda émission lelo parce que na rozaka na sujet moko ya ba élection sénatoriale oyo ewiti koleka oyo bimisi ba problème. La ligne n'a mise au point dans nos bino batu bolanda kangai. Peuple congolais, boyebi ngai na sina yesa bino ke ngai boko zala 1 milliard à batu. Soki ngai na zangai moko na yebi ke makambo o nazali ko sala na zana raison na rolanda mutute. Yangana na yebisa pe bino bat bolanda ngai okoza na chance moko opportunité moko yelio mbala moko olandi bato ok makambo ane simbarate o société na soko sali e simbarate poto koma passe mukante koma passe mais oyo yongenge na yo mutu ayebi yo koleka yo moko azate soko yebi ke ko simba ezala bandeko ezala mwasi ezala bana yo yebi yo moko ke ko simba il faut sala makambo wana. Parce que okoki ko raté opportunité moko nzamba pesi mbala moko o saleli angote e ko zonga pe lisusu te o raté. Donc mutu ayebi yo moko koleka yo moko azate. Donc d'où na lingi naloba que émission o eleka ki précédente émission ngai boyebi 5 minutes avec César Ngadi na sala kango direct te. Et loko na sala ka direct ezali kaka rendez-vous avec le patriote na radio wanande ezalaka direct. Wanande Zalaka en direct. Rendez-vous avec le patriote et en direct 5 minutes et Zalaka enregistré un jour avant après na Thierry Bino Ango na publié Bino Ango na ba réseaux sociaux partout na ndenge Bino Botale la Kango. Na sali émission oyo le kaki il y a vendredi et le kotaki samedi na Tongo batu balobi o César Ngadi o moni makambo ba sénateur o tali yangote mais sans baye ba ke on nga na lobaka peuple congolais émotion tolongo l'émotion sans baye ba ke ngai ta on a tourné émission ezala ki vendredi na ba Tongo donc nazo ki na no ba résultat wana na no bimi kutute donc na kogi ko sala magité na lobela makambo nanu e salamité. Mais peuple congolais, bandiko loba César Talama comme soki ya na côté ya Félix Tshisekedi, olobela raté soki IDPS olobela raté, olobela rakarabona bo. Mais peuple congolais pourquoi to komi bo? Émission ngai o net lelo nazo tourna ngo lundi, na tourna ngo déjà na batongo na ba premier na kanisi bo rejoindre encore lundi lelo soki raté lobi na tongo. Donc nazalaki en possession il y a ba résultat wanate et puis intérêt nanga nini na lobela actualité ndenge wanate. Ce qui bino pesanga étiquette il y a UDPS bo pesanga ce qui porte-parole il y a président Nabiso Félix Tshisekedi ba nomenga porte-parole te mais ce qui ba nomenga pe porte-parole les ama beba paza mwana mboka asali wana biso tu faut contribuer pour na mboka mais nazana musala nanga oyo na sala kapo na bino nazali chômeur te et puis na vie moko ya misère te na kata France bo se renseigner na kanisi nazali millionnaire te mais je vis bien ma vie na kata France nazali donc ou bien clochard te ou bien nazangi makambu donc na peut un exemple donc wakanja oyo Jean-Claude azalaka na Canada est-ce kazongi kisasa bino bokoma kaka lobby oh César ozoloba o kominini mais pourquoi bolingi ko cataloguer batu na makambo moko boyi na ebité donc ngana koki kozwa koloba makambo ngana yebite lelo na vandi lelo 5 minutes à lelo na ye nango vraiment spécialement et kolobela makambo ya ba élection oyo ya Sénat donc na répéter le bino sous 5 minutes ezalaka enregistré après na diffusion ezalaka en direct et puis makambo nyoso tout ngai oyo ezoleka ya actualité na kolobela yango intérêt moko te eza na ngai te ke na lobate na yebisa bino ke ngai na kolobela nyoso tout makambo oyo etali mboka na biso parce que je dépends de personne et puis nazali na kamoko te ndenge na yebisaki bino ngai donc na bino nyoso tout bozana pe boyebi ke but na biso ezalaki kanambe akende opposition doit pouvoir ceux qui au Félix azara na zamu opposition te bo pesier donc étiquette politique mususu wana etali bino mais nga na yebi Fayulu
Félix bazali bato opposition moko na bango azui na ko chaye maboko na ko critiquer ndenge na baki critique moko constructive critique moko o eza na nzela na ko vanda ka ate na banda ko loba kaka pona sala buzz ou bien na sala n'importe quoi pas po ba mona ngai ke na sala émission ngai déjà na yebana na kanisi so bati 100 congolais wana ba lobi César ngadi boyebie na kanisi la moitié ba yebi Baebinga, donc nazana tina ba buzz te nazana tina émission te ke ou bien na faire plaisir na une catégorie de personnes ou bien ceux qui na ça la plaisir na bata failu ou bien na batu ya katumbi ou bien bata mbemba donc ngai na zakuna te. Donc si j'ai quelque chose à dire na koloba yango et puis présent o yazali kuna il faut to chaye maboko parce que azali mwana mboka parce que ceux qui to l'existe 5 ans oyo et baby na ngoka boy ezana tina te muto nyo surtout azali congolais azali patriote na kanisi il faut acha présent wana azaona maboko donc tozana te pona rocher les bâtons dans le roue ou bien pona ko critiquer ka pona ko critiquer te mais non so di kambozali to koloba neti sikoyo nazali kolobela makambu oyo na kolobela ya élection ya ba sénateur nazali ko s'adresser directement na président de la République parce que président de la République n'a pas conseillé naie batalaka 5 minutes avec César Ngadi nazali ko loba yango parce que batalaka yango et puis peuple congolais peut botalaka yango nazolo le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na allure oyo tozali ko kende na situation oyo tozali ko kende ndengi to moneli makambu soki to gérer yango rapidement te toko zwa problème makasi en particulier au zwa problème makasi pour nako diriger mboka wana parce que nako expliquer makambo ebele mais en résumé makambo déjà nako loba lelo ezali ko se résumer que président de la République Félix Tshisekedi bato bazali un peu réticent na yo bato bazana ba doute ya pouvoir na yo occasion oyo et pesameli biso na élection oyo okolakisa peuple congolais que vous allez chef suprême et armée vous allez président de la République vos amis balete donc okozwa il faut prendre le taureau par les cornes il faut crever l'abcès donc il faut ma solo oyo tozoko mone pesi mbilinga na mboka donc on va pas se voiler la face donc tokoko sala descente ba sénateur ba lembongo ba sénateur ya IDPS ba lembongo donc élection sénatoriale et sali mabe ezali élection moko ezali bienté ezali ya corruption na corruption la preuve même Félix Tshisekedi IDPS na Kisasa et loko moko te na kasa ikutu donc na fief penza ya IDPS ata sénateur moko abimité ezali normalité ba misusu kutu baza ba député te ba misusu kutu ba sorti dans l'NEA mbala moko ba ko ba sénateur ezali normalité donc il faut trouver solution donc le plus vite possible parce que mutu ko sepila na makambo yo azalité et puis ngamoko personnellement j'ai confiance en toi parce que na yebi que solution ko zwama mais ezali occasion oyo nzambe moka sali pour na ko lakisa peuple congolais que c'est toi qui diriges le pays et puis yo mutu ozali mukonzi ya masolo parce que na lire oyo tozali ko kende président de la République Félix Antoine Tshisekedi ce qui to kebite to se retrouver que gouverneur à ville à Kinshasa Kimbuta Kozonga donc mutu muka ko se pilate que donc médiocre neti Kimbuta azonga susu nakati ya masolo makambo eleki yo moko président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyebi yango na ningi na tshela bino ba image botala président na biso tango akendaki premier voyage na etango akendaki na Kenya akutanaki na diaspora azalaki déjà inquiet na makambo oyo alobelaki diaspora et puis alobi solution ezali ya makambo oyo ezali il faut ko changer ndenge nini ya kopona ba sénateur boyo kabino moko oyo président de la République alobaki na Kenya kuna devant communauté congolaise. Parce que il y a ces jours derniers des scènes auxquelles j'ai assisté et qui m'ont
prochaines élections des gouverneurs et des sénateurs. Beaucoup d'argent a circulé, beaucoup de consciences ont été achetées. C'est devenu même indécent d'en parler et d'en entendre parler. Ça m'a tellement dégoûté que je suis en train de me poser la question de savoir si vraiment ça vaut la peine d'aller à ces élections-là. Parce que tout est acheté, tout est arrangé, à tel point que nous aurons des gouverneurs qui passeront leur temps à récupérer tout l'argent qu'ils vont sortir. Comment on peut demain lutter contre la corruption, contre les antivaleurs, comme l'impunité, le tribalisme, la confusion, la gabegie, la mauvaise gouvernance. Comment on va faire avec des gens qui, dès le départ, seront porteurs de ces mauvaises habitudes que nous allons combattre. Donc c'est très très difficile. Je suis en train de réfléchir sur une invitation à lancer à toute cette classe politique à réviser un peu notre mode, enfin notre constitution pour voir comment on peut désigner les gouverneurs et les sénateurs par un autre moyen que le moyen actuel. Et donc ça fera partie vraiment de mon combat. Il n'est absolument pas question de continuer à vivre comme ça. C'est à cause justement de ce genre de méthode que notre pays a été ruiné complètement. Et donc il faut vraiment mettre fin à ça. Nous allons nous attaquer très fermement. Nakanisi Binomoko, Boitu Golanda, donc président de la République, a si azoak information parce que Azali Nabatu partout, il y a président, a yebagi déjà Makambo Oyondenge Koleka. Donc déjà, psycho, le vin est déjà tiré, il faut le boire. Donc il faut solution tozoyango parce que ils allaient solution moko, il faut zoma dans l'immédiat pour apaiser Batou parce que peuple congolais azasusu, peuple congolais netiakalate. Tala nazola ksabino botala ba médiocre FCC où il y a PPRD, ndenge bazali comme la champagne na bango donc pour na fêter victoire na bango où il y a tricherie au moment où peuple congolais bazata na eau potable était à komela tala bango bazo sabler champagne pour la victoire na bango. Donc makambo e koko ki sepelisa mutu moko te botala ba médiocre yo bazali ko sepela champagne ça coule à flot donc on dirait donc eloko moko pamba au moment où peuple congolais ata maya pamba potable bazana ngote courant ba côté mususu ezate na solo laki na yango na Koko Mudimba base na ngai na kati ya Israël parce qu'il y a 5 minutes ça partout donc Koko Mudimba donc base na côté Israël yende kangi makamto sola ki na yango donc mutu tout azali na ba régler mutu tout azali na ba régler donc ngai nazali awa pona ko lobela makambu nyoso tout peuple congolais na yebsaki bino il faut compter sur moi. Bateau yo heureusement basé belé ba kontarna ngai donc sous li kambo ezali na yebisaki bino na koloba yango to koloba yango pona ko aider président na biso azali kuna ayeba ke to lobi yango to ko tika ete to zana pona ko aider biso comme en particulier ngai na za mopanzi sango soki li kambo ezali il faut na lobango mais na koloba bilobela te na koloba neti batu mususu te ke alingo sala bes alingi po batala ke nga batalanga déjà depuis Diego Kawo ba batalanga na zana tina kutu ya bes te zongo na lobi likambo na koloba likambo o esengeli na loba. Donc président de la République Félix Antoine Tshisekedi problème ezali boye solution mususu ezali te. Il faut que l'on voit la logique. Parce que yozali motema mawa, ozara na logique na motema mawa. Mais kanambe asale la biso mawa te kanamba boma ba chebeya. Paul Moulamboué, bonjour. Bonjour. Vous étiez chargé de la sécurité à l'inspection générale de la police le 1er juin 2010, le jour où Floribert Chebeya a été tué. Vous étiez vous-même au bureau ce jour-là. Qu'est-ce que vous avez vu? C'est à partir de 17h, il y a mon ami le major Christian Goy, qui est le commandant bataillon Simba, qui m'a appelé. Il m'a dit que je suis accompagné par un visiteur de marque qui va rencontrer le général Numbi.
Et je lui ai dit non, le général Enumbi est absent. Il m'a dit non, dans quelques minutes, le général va arriver à l'inspection générale. Il est entré avec un monsieur que je ne connais pas. Et lorsqu'il est sorti, c'est lui-même la personne qui s'est présentée devant moi. Il m'a dit, moi je m'appelle Floribert Chebeya, le secrétaire exécutif de la Voix des Envois. Combien de temps est-il resté dans votre bureau? À partir de 19h et quelques minutes, c'est le major Christian qui est venu récupérer Chebeya dans mon bureau. La première chose, il s'est excusé devant Chebeya, lui disant non, le chef s'excuse, il ne doit plus vous recevoir ici au bureau, il préfère vous recevoir à sa résidence privée. Maintenant, en sortant, à partir de la réception, Chebeya a été déjà cagoulé. C'est à partir de la réception. Et comment le savez-vous? Tout justement, mon bureau, il y a une caméra de surveillance et cette caméra capte à partir de mon bureau à 50 à 100 mètres. Alors, lorsqu'on a fait le mouvement de prendre Chebeya brusquement, la caméra a sonné. Et c'est ce qui m'a suscité. En regardant cette caméra, je vois le major Christian et quelques éléments de la police cagoulé Chebeya par les sachets, à ceux qui connaissent Kinshasa, des sachets vivants, et on l'a commencé à scotcher. Et c'est ce qui m'a suscité de descendre, de quitter mon bureau et descendre, de savoir qu'est-ce qui se passe. C'est à ce moment-là que vous les avez rejoints à la réception? Je n'avais pas trouvé Chebeya à la réception. On l'a amené directement au hangar. J'ai appelé major Christian. Je lui ai posé la question de savoir. Il m'a dit, monsieur, fermez ta bouche. C'est un ordre qui vient de la hiérarchie. Je lui ai encore posé la deuxième question. Qui vous a donné cet ordre? Il m'a dit, non, c'est le président de la République pour la première fois. Je lui ai posé la question. Tu as reçu l'ordre du président de la République par téléphone ou par quoi? Précisément. Il m'a dit, non, j'ai reçu l'ordre du président de la République par canal du général Enumbi. C'est le général Enumbi qui a imprimé l'ordre au major Christian. Et lorsqu'il a imprimé cet ordre, il a dit au major Christian que cet ordre vient du président de la République. Ça, c'est le major Christian qui me rapporte. D'abord, l'ordre est venu. Toute personne qui accompagnerait Chebeya, que ce soit son fils, que ce soit son collègue, que ce soit son époux, doivent subir les mêmes sorts que Chebeya. Et il m'a dit, voyez dans la voiture, son chauffeur, on l'a déjà exécuté. J'ai regardé la voiture, j'ai vu un corps sans vie. Et lorsque je parle avec le major Christian, les policiers sont en train déjà de continuer à étouffer Chebeya. Et quelle a été votre réaction? Moi, je suis un officier sans troupe. Le major Christian, c'est l'officier avec troupe. Donc, je rentrais à mon bureau parce que je savais que les caméras étaient en train d'enregistrer. Je dois faire rapport à la hiérarchie. Vous voyez un assassinat se dérouler devant vos yeux. Pourquoi n'avez-vous pas tenté de le sauver? Non, en ce moment-là, qu'est-ce que je devrais faire? Moi, mon problème est de faire rapport au chef. D'abord, je suis le commandant sécurité. Ma question, c'est quoi? Je vois l'événement. Et que le major Christian a des policiers bien armés. À ce moment-là, je ne devrais pas faire autrement. Je devrais faire rapport au général Enumbi. Après cette opération, c'était déjà à 20h. J'ai quitté le bureau à partir de 20h et quelques minutes et je suis arrivé à la maison à 20h et quelques minutes. Et c'est donc 2 jours après l'assassinat que Christian Ngoy s'est confié à vous? Avant des fouilles, il m'a appelé dans sa chambre parce que nous habitons dans la même maison. J'ai loué, retrouvé en train de pleurer. Il m'a dit, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que je viens d'avoir d'autres ordres auprès du général Enumbi de vous exécuter. Avant de fouiller, il faut exécuter ton ami. Je lui ai demandé, est-ce que le général Enumbi vous a dit le mobile de cet assassinat, d'exécuter Chebeya? Il m'a dit non. Chebeya est un témoin gênant il m'a dit pour 2 choses. 1, le massacre de Bundu Diakongo. De 2, M. Chebeya avait enquêté des massacres de l'Équateur. Les gens qui ont fait cette opération, ce sont les éléments du bataillon Simba dirigé par le major Christian. Et que ces bataillons recevaient les ordres directement du général Numbi. 10 jours après le meurtre, vous vous faites enlever. Là, lorsqu'on m'a arrêté, on m'a cagoulé. Et on m'a amené dans une destination inconnue. Maintenant, lorsque nous étions arrivés dans cette destination, on m'a fait ouvrir les cagoules. Et je me suis retrouvé que je suis dans la résidence privée d'un conseiller du général Enumbi. On commence à me traiter, toi tu es très, tu voudrais trahir le général Enumbi. Bon, ça c'est le 11, jusqu'à le 13. Le 13 c'était un certain dimanche.
Après quelques minutes, à 14, on nous a amenés à manger. Je surveillais les mouvements des policiers. Et je suis sorti brusquement, j'ai escaladé les murs et je suis parti. Vous restez 9 mois caché à Kinshasa, puis vous décidez de vous rendre à la justice. Mais là, vous êtes à nouveau arrêté, emmené à Lubumbashi. Vous parvenez à vous évader à nouveau et cette fois à quitter le pays. Vous avez été condamné à mort par contumace pour assassinat, association de malfaiteurs. Pourquoi témoigner aujourd'hui? On m'a condamné illégalement. J'étais devant la justice. Mais la justice devait me livrer. La justice a préféré me faire disparaître. Parce que je suis témoin gênant dans l'affaire Tchèboy. C'est-à-dire quoi? Je suis témoin gênant pour le pouvoir de Kinshasa et pour le président de la République. Et pour même le général Enon. À ce moment-là, il n'y a pas moyen de retourner au pays. Paul Moulamboué, je vous remercie. À ça, la logique était, tu as celle élection parce que ça a coincé. À ça, qui a voté parce que il fallait Salango, à Salango, mais ce gars qui a coincé, Tembele, à ça, qui élection, Tembelango, Tchali Baya. Donc Félix, il faut la logique wana. Donc Makambozali, il faut quoi néantir. Kanaché wana Kabila, il faut quoi néantir parce que yeso kazali neutralisé au komona donc yazane tu mutu à train. Donc batune na si momon ndenge bazolo ba commis donc kamwa donc bazolo ba avec fier donc avec arrogance parce que ba yebi que mutu ya train na bango azali les losoki mutu ya train na bango azasu te ba ko pakata mbangu donc vraiment ba rozasu na likamba ko lobate tango bazolo ba parce que ba yebi que kana wana azali kana kati ya circuit politique il faut donc quoi néantir kanambe wana donc denka na lobaki il faut donc mutu wana il faut ma solo na mbutu to na dikosi ou bien qu'on livrer balamoko na ces pays donc mutuana de toute façon donc Félix Tshisekedi président de la République mutuana akolinga bola munaote akolinga te yo ressur na mboka wana na ba place ya kokakite akolinga te donc yebaka tazo ce qui sa bona sa mote makoki ko linga yote ke o mema masolo bien na mboka na biso akolinga yango te donc ko anéantir ye. Et puis, l'élection au sénateur, parce que vous allez président de la République, au coquille, au suspendre, vous allez droit au suspendre, donc, na koiko la Sabino, na kansi bozotala na ba photo na Sénégal, président de la République, au azali na Sénégal, à Longola koutou Sénat na mboka na ye. Donc, Mbongo wana, donc 27 milliards à Tonga, centrale solaire, moko po na mboka na ye. Donc, à mon akou du Sénégal, on a tinate, Mbongo koune kendara pour rien, 27 milliards à Tonga. Centrale solaire pour Namboka naye en remplacement à Sénat. Donc Félix Tshisekedi ndeko za ozali chef suprême. Ozali chef suprême à l'armée, ozali numéro 1 ya mboka soko zui décision mutu mususu kolongola ngote. Donc ko anéantir nyangala kata oya Rwandais donc Kanambe ko suspendre ba élection wana et puis ko poursuivre batu oyo ba sali mafia wana na kati ya élection oba corrompre bango na o ba pesi bango bango ba o ba pesi bango mbongo na ba OEP ba zwaki mbongo wana. Donc comme exemple dizaines ya ba député oyo ya IDPS au moni donc Félix ndengo zawana za suna confiance à mututé talaka ka batu moko ya IDPS batu na yo pona mbongo ba teki parti ba teki makam donc mutu net ya IDPS azana so ba pesi mbongo akoki ko sala o mabe donc okoki ko za suna confiance na bango te. Donc bango il faut ko poursuivre bango longo la bango na parti ko dissoudre makambu na bango nyoso tout wana donc ko suspendre bango ba ko oza suna masolo wana dépasser l'excès tala kaka batu oyo bazali wana ba pesi bango mitindo na secrétaire général ba sala boy mais ba sala bango ndenge musu donc pona mbongo ba ko ipe ko sala yo mabe batu wana ozana bango na confiance te maxolo ba sali en quelque sorte donc ezali ba trahir yo donc bakoki ko sala yo mabe soki bato FCC ya PPRD ba pesi bango mbongo ba ko sala yo mabe donc la preuve to moni yango donc vraiment que imaginez que IDPS a zui ata poste moko IDPS a zui ata esika moko te en tant que sénateur c'est pas normal ezali normal te donc ba lakisi biso ke bazali batu oyo okoki ko pesa confiance te base toza koloba oyebi yo moko njembo wana yo que la base donc base ezali dengi ezali donc le loso qui au commis président de la République donc base en quelque sorte bazape na kat parce que tant bokenaki na Genève on dimaki makambo base mutu etindaki yo olonga na kat ya masolo wana osa stratégie mususu donc base ba tomboki na kanisi batu tout ba moni yango na lingi na zong sela bino susu ba image botala ndenge base tomboki botala pe ba revendication na bango donc vraiment ezali
makambo moko akosakana te parce que mutu nyonso tu akomi na kanda ya makambo oyo po oyo eleki mutu akosepela nango azali te. Donc naza kosalela bino, donc nasali bino un peu condensé ya ba image yango ya makambo nyonso tu botala bino moko oyo eleki kuna na Kasai na oyo eleki na Kisasa, mais eloko pe ezolakisa ke ozomona penza ke donc base ekoti tina palais du peuple ezali kotourne penza na kati ya enclos ba koti penza na kati na côté ya mai wana ezalaka bazali kotourne mpona kolakisa format ke démocratie ekoti na mboka na biso avec Félix Tshisekedi. Donc bino moko bolanda ba image ndengi base tomboki na population de batomboki na ba revendication na ba Fachi Chilombo Maboko Pembe biso to bandana yo na ba base awa sans que comme chef de l'état biso to yebio ozarano la bizaleli ya mawa yango tozo senga na son excellence monsieur le président de la république ya mabaluki Fachi Chilombo pardon papa pardon soki pende solo za commandant suprême ya biso ya RDC Kangela biso Kabila frère biso Kabila livre biso Kabila na batune nyoso ce pays à la posala bango biso peuple biso ba combattant na yo to banga kutu te yo yebi to bimisa ta député mon côté le seul Peter Kazadinde a dénoncé bango alobi corruption moko ya haut niveau mongo ba pesi bango ko salisa bango na nini donc Hervé et ko salisa bango na nini donc la kisi que président Félix le ba ko pesa mususu mongo $500,000 bonga Félix akopona yango wana tozoya bisayo président tozana kanda méchant député bazate kaka na parti na député babim na ndenge nini mbongo bango bapesi bango est-ce que kosilaka bango te bakozala na pota mbongo lisusu te papa tolingi te na debi awa peuple mosusu abanda na ye kolobaki Kabila loko aza na nsima Félix akokonza ye kaka boboyaki yango sikoyo nakopesa kado tolingi Kabila alongo na mboka na biso bakanga ye bakotisa na akele toza na pota na ye tali accord moko okoki yango accord ezali te bala biso accord wana sur papier balakisa na télévision adevane accord wana mpe yeba bien ke nakoki koretire signature na ngai ozo comprendre monsieur Trump aretira signature na ye na kati avion état na état aretire signature na ye po accord ya kogarde personnel mpona na protéger yo yango nde okoma sikoyo Kabila azala biso tokozala kodirige par monsieur Kabila te toza kodirige moto adirige Congo ezali Peuple congolais, venons d'initier en ce jour une pétition pour vous demander, en votre qualité de garant de la nation et de bon fonctionnement de toutes les institutions de la République démocratique du Congo, de prendre des mesures conservatoires au regard de la corruption généralisée qui a émaillé les élections sénatoriales organisées en date du 15 mars 2019 par la CENI sur toute l'étendue. Pour ce faire, Mesire Yaliboso, nous exigeons l'annulation des élections sénatoriales. Première mesure, nous exigeons, nous peuple congolais, au regard de la corruption
nous exigeons l'annulation des élections sénatoriales. 2. La nomination par votre autorité des gouverneurs des provinces non originaires. Mais ça, c'est pas le méthode à Mamoko. 3. La nomination d'un informateur par ordonnance présidentielle afin d'identifier la majorité parlementaire conformément à l'article 78 de la Constitution. Par ailleurs, nous référons à la correspondance du PG près le cours de cassation demandant à la CENI de surseoir l'organisation des élections sénatoriales fixée en date du 15 mars en rapport avec les différentes dénonciations faites entre autres professeur Mabi Moulumba, Luzolo Bambi, maître Jacquemin Chabani, M. Fidie Chimanga, M. Adabo Mbole, pour ne citer que cela. Ainsi, nous demandons d'instruire le procureur général près la Cour de cassation afin d'ouvrir une enquête judiciaire et de mettre aux arrêts tous les corrompus et les corrupteurs. C'est le député de l'IDPS, on a ravagé sa maison parce qu'ils n'ont pas voté leur ami. Je vais bien vous montrer toutes les images. Je viens. Ingine yo yini. Neri? Gel beni. Good. Mama. Ano kwata betul? Qui kwata? Kwata. Kalian buat TV dulu. Ah, c'est ravagé toute la maison des députés. Hein? Oui, du député. Qui s'appelle comment? Il s'appelle Monsieur Wanzembele Kalengai. Ok, Wanzembele. Ok. Magina, bonjour. Nous sommes aussi au quartier sous l'insécurité. Hein? Totale de ces députés. Mais comment ils n'envoient même pas la police pour ça? Nous avons appelé, ça fait longtemps sans succès. Non, j'ai écouté que la police aussi s'est lavé les mains. Oui. Parce qu'ils aiment les changements. Hein? Il y avait une jeep de phare d'essai, ils ont dit ça ce n'est pas notre problème. Maman. Avec tout ce monde, tu dois faire quoi? Huyu anaanza kulanda maneno kufuata mbrazero yao. On va te taper. Ça, il faut laisser. Ces choses comme ça. Moi, je laisse. Je dis seulement à toute ma famille qui tombe. Alors même chez la voisine. Après, les baillis vont remplacer toutes choses là. S'il y a la police de l'autre côté, on verra. Parce que ceux qui sont là n'ont pas fou. Oui. Ceux qui sont ici fous. Parce qu'ils ont le perle des choses. Toutes les choses. Les habits des enfants, des parents, des fourchettes, des draps de lit,
les bassins, la bière qui était dans la maison, même les boutures, même des maniocs. Ravagé, déraciné. Tout. Oh là 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 là. Vous voyez là où nous amène la corruption. Vous voyez là où nous amène la corruption avec les députés de l'IDPS. Qui ont fait honte de ces grands partis. Quelle honte. Mais tout maintenant ravagé. Maintenant on ravage les choses de Dieu. Oh, Léli est parti de l'autre côté. On a mené Léli. La vie peut changer un jour. Ça, c'est ça pour aller. C'est un son de grand voleur. Mais ça fait la rage. Baba, mon politique, je suis il faut être juste. Est-ce que Ilunga tu là on fait ça? Non. Et l'autre qui est sorti là, est-ce qu'on fait ça? On ne fait pas ça. Maintenant il faut connaître. Est-ce que Wanzembe n'a pas voté aussi l'autre là? On connaît déjà tous les députés corrompus. Ils sont déjà ciblés, bien connus. Ok. On dit que chez Bavon, la maison est détruite. Bavon, c'est l'autre Bavon. C'est où? Il y a bien des choses qui sont de côté. Ça va être de côté. Les gens même, est-ce que ça doit le faire? On va faire quoi avec ça? Qu'est-ce que la paix, c'est ça. La politique maintenant fait la paix, hein? C'est déjà la paix. Et je pense qu'en 2023, pour postuler, il faut être brave. Il faut être brave avec ça. Ah. Amène les enfants vite, à la maison. Tumbi ba mituka eza na kati ya kotumba toponi ba député ba trahir biso moi peuple atomboki peuple totomboki toponi ba député basakani na biso ba député basakani na biso ça na dindela image ya WhatsApp toponi bango ba trahir biso député va trahir biso toponi ba député va trahir biso siko peuple pe atomoki alobi ndenge bango pe va trahir biso pe tozo trahir bango omoni telanda na WhatsApp na tindelo ba image wana na WhatsApp olanda yango ba trahir biso pa ba député toponi na mbujimai peuple pe atomoki Oui. Ça c'est très bien. Il faut s'appliquer. Au moins, il y a démocratie. Bonjour, papa. Au moins, il y a démocratie dans Fati. Au moins, il y a démocratie dans Fati. La prochaine, il y a des violations. Oh, il y a des violations. Il y a deux. Voilà. Oh, Aboukani. On va profiter de batailler des bols. Ça c'est l'UDPS, non? Ce n'est pas MLP. Drapeau exact. Ça c'est l'UDPS, non? Oui, il y a l'UDPS, il y a MLPT.
Oh, il dépêche. Comment il y a un siège à Sénat, vous voyez comment manifester un siège à Sénat. Ça, c'est l'UDPS. La coupe, c'est la bateau, mais la parking. Mais non, non. Il faut que la police tire même en l'air pour nous disperser. Sinon, on va quitter. On va dans les médecins, on va voir les sous-cocotas. Ça, c'est l'UDPS. Ça, c'est l'UDPS. Mané! Mané! Tu as la boya, ma pauvre maman, parce que la boya au côté. Mané! 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 Mané, la côte, c'est la Rebecca. La police pouvait monter, passer la mire na porte. Dans la chico, il fallait que la police masse la mire na porte. Il fallait que la police fasse la mire là. Député nyonso oyo a voté médiocre à cause de la suspendu à l'ongwe na UDPS. C'est ça. Tout poussana, vraiment message. Biso tozalara awa. Président biso asa étiquette. Président asa étiquette tilelo. Et là on va cercler to boyango to sa solution de lundi. Tosi la na Kabila. Pas question ya Kabila. Tika biloko wana ngana kombata na tika na douana yete. Alors, auto ça na ina permanence à lobby. Donc binomoko bolandi que congolais aza sousune du congolais kalaté. Ayebi que soka bimili banda ba ko bete masasité ba ko sala eloko te donc congolais siko soki azali na likamba koloba azali koloba yango. Donc binomoko bomoni vraiment que nalzo ko profiter pena bisa bato bandolo ba ke oh donc primature donc muto ozala kuna ezali kanambe sia bino bozo sanga Congo sia kanambe azala premier ministre mboka na biso binomoko bomoni o ezali avertissement ka pona ba sénateur bongo lelo siko ke balo ba ke oh kanambe na primature na kanisi abando sa ki primature wana na kingakati na ye na kanisi kuta osala ngote donc eko sala makate ngana ebisa bino ezali insalamable preuve yango binomoko bomoni ke peuple congolais azali kosakana susute. Donc soki li kambu bako telemelango donc ba yepenza parce que ba yebi que jeté et puis base ya IDPS ezali jeté. Bino moko bomoni preuve. Naza ko tiela bino boyo kanzembo oyo le peuple d'abord papa lobaki le peuple d'abord boyo kandengi base ya IDPS na population ndenge changer yango refrain nango ndenge komi bino moko bolanda. Papa lobaki toka Kabila. Mama et changer donc binomo bolandi donc njembo ndenge changer donc mutu tout na minute oyo azali na kanda na méchant donc ba traître ba zakaka na kati ya IDPS donc ben filtrer ba kota na IDPS donc na kanisi na vana si ces missions parce que lelo tozalaki na ba sujet belete na vandele kaka sujet oyo ya élection ya ba sénateur donc 5 minutes avec César Ngadi ezali ko senga na président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi to yebike azana possibilité au salango et puis Félix Tshisekedi ne se laissera pas faire. Bato bazali pessimiste, bato baza un peu na ba doute. Occasion yango Félix Tshisekedi akolakisa bato ke yazali président de la République. Sinon te
ma sobele na kanisi président de la République autant na ba baton o yebe lokuni na kikongo ba ma sobele donc ceux qui to raté makambo ba sénateur to gérer ngo ma be président de la République ma sobele pour na biso donc ekozala somo trop. Donc avant na silisa nazali ko senga na batu o tu balandanga na kanisi ba kozala d'accord na ngai j'espère donc parce que nazali ko lobela makambo mboka donc to sengi na président de la République ndenge na lobaki ezali ko anéantir kanambe kana chien wana donc ba réduire penza donc ma activité politique ezala rasuta ko iko sala na mais azala na scène politique te parce que ba médiocre na ba nyangala kata na suki bazo sala ba fier parce que ba yebi ke mutu atre na bango ezali donc ko anéantir président de la République oya kala wana président kututé donc nyangala kata wana rwandais a tika ba masola politique a kota suna ba masola politique te et puis ko suspendre donc élection pro yo donc ba bandelango donc ekoki ko tika la ndenge za été ba sénateur jamais ba ko kota kuna ba meka ko défendre makambo mboka donc et puis ko landela batu oyo ya IDPS ba sali makambo na ba poursuivre bango et puis ba benga na bango na parti ya IDPS parce que bazali na droit ya kozala na parti oyo ya papa Tshisekedi atikate na idéologie wana bango bazo ya penza na masola ba fakwa na kati ya parti wana na ko sukisa na note moko gay donc sportivement parce que vraiment nerf et mataki tellement trop donc nazali na profiter na pesa donc petit nangai Alain Bola na petit nanga mususu le maréchal Njoubi ba ebi ke bazali bato a PSG na pesi bango quand même ba félicitations mais mawa na bango bo bika ke boko gagner Ligue des Champions na kanisi na 2055 donc peut-être na bosenité juste di boko pe donc bazana kati ya ko sepela lelo ba gagner ki biso mais ezali na problème te biso bo monela ka championnat en France mais biso to to gagner Ligue des Champions donc Alain Bola le maréchal Njoube, juste du boko, n'a pas de félicitations à Macho Bogagné qui biso lobi parce que biso de Zaba Marseillais, neti Foulampungu Badivé, neti Pierrot Itela, biso de Zaba Marseillais, tout de suite au gagnant Ligue des Champions. Avant beaucoup qu'on a biso, il faut gagner Ligue des Champions. Bon, avant d'assurer ça, na uti ko zo dépêche moko et uti ko koya siko na dernière minute, baeko yebisanga ke suite il y a réunion au président de la République à Salaki naba membre naé naba tumususu décision witi kokoya ba suspendre donc ego salamate ba sénateur ba rezo poste na bangote ti balande la makambo nyoso tout oyo pour tout monde clair. Bienvenue à tous, bienvenue aux 20h. Le chef de l'État, je le disais tout à l'heure, a présidé la réunion interinstitutionnelle, un seul sujet à l'ordre du jour, l'évaluation des élections sénatoriales. Les comptes rendus avec la conseillère principale du chef de l'État en charge des questions juridiques. Suivez. Il s'est tenu sous la présidence du président de la République ce lundi 18 mars 2019 à la Cité de l'Union africaine une réunion interinstitutionnelle consultative consacrée au processus électoral, particulièrement les élections sénatoriales à laquelle ont pris part le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le Premier ministre, le président de la Cour constitutionnelle, le procureur général près la Cour constitutionnelle, le premier président de la Cour de cassation, le procureur général près la Cour de cassation, le premier président du Conseil d'État, le procureur général près le Conseil d'État, le président du CENSA, le premier président de la Haute Cour militaire, l'auditeur général, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur intérimaire, le directeur du cabinet du chef de l'État, le conseiller principal du chef de l'État en matière juridique et administrative, et en tant qu'invité, le président de la CENI et le vice-président de la CENI. Après consultation, le président de la République a décidé ce qui suit. 1. La suspension de l'installation des sénateurs. 2. Le report sine die des élections des gouverneurs de province. 3. L'ouverture d'une enquête en procédure de flagrance à l'encontre des présumés corrupteurs et corrompus pour les traduire devant les juridictions compétentes afin qu'ils subissent la rigueur de la loi et les sanctions exemplaires qui s'en suivent. Il en ira ainsi de la préservation de la crédibilité du processus électoral en général et en particulier celle de la Chambre haute. Le procureur général près la Cour de cassation
le procureur général près le Conseil d'État, les procureurs généraux près les cours d'appel ont été enjoints à mener des enquêtes suite aux sérieux soupçons et autres allégations de corruption qui ont tant émaillé les élections sénatoriales. Fait à Kinshasa, ce 18 mars 2019, Vital Kamere, directeur de cabinet. En tout cas, un seul point a été inscrit à l'ordre du jour, c'est l'évaluation de l'élection sénatoriale. Après avoir échangé, écouté les avis et considérations de nos participants, bien entendu, les chefs de l'État et les garants de la Constitution, l'article 160 alinéa 2 nous a été lu. Après avoir écouté les avis et considérations des participants, le président de la République a pris 3 décisions importantes. La première mesure, de pouvoir suspendre l'installation de sénateurs. La deuxième, l'élection de gouverneur est également suspendue, envoyée à une date ultérieure. Troisième mesure, il a instruit les procureurs de la Cour de cassation de pouvoir mener des investigations, débusquer tous les sénateurs qui se sont trempés dans la corruption. Les sénateurs et les députés provinciaux, donc les corrupteurs et les corrompus, pour qu'ils soient sévèrement sanctionnés. Il a insisté, il s'est battu, en tout cas, pour combattre les antivaleurs, et ça ne peut pas se reproduire sous son régime. Il continuera à se battre pour que ces antivaleurs disparaissent en République démocratique du Congo. Voilà. En d'autres termes. Donc, au Monique, il y a tous en confiance, il y a le président de la République, parce que le président de la République a Zamoko. Donc, au Monique, décision parce que jamais quelqu'un qui a la boye. Donc, on a ici, tu pèses sa confiance dans le président de la République, et puis, il y a Bino Lissus, donc, on a Zali, sur les Cambézali, na Roloba. Na Roloba, tenez, tu bomba moko boynaye, na Roloba, Makamo, Zangatina, Soki, les Cambézali, na Roloba. Tant au président de la République, Ayambagi, Kanambe, Nanda, Kunaye, na Sepelagi, Nangote, Patupe, Sepelagi, Nangote, na Lobaki, Oyo, Makamba, Sénat, et l'équipe bien to monique tricherie zalaki corruption à niveau elikoloana na lobeli mais na roya lobaka que pour faire plaisir à une catégorie de personnes moko bien na groupe moko boy na kosalaka yango te donc na FCB no ataboza 1 milliard nga sona yebi makama na ngai o nazali kolobezali bien na koloba yango et puis donc tout le monde est d'accord na ba commentaire na 5 minutes donc bateau bandi marangai bazali et belé na bateau bazon dimate o bazako c'est compliqué pour rien. Donc, à preuve du contraire, Sikoyo, Moutumo Akolo Bate, président Félix Tshisekedi Azali, nos positions, donc au même titre que Ndeng Fayulu Azalaki, donc Moutazu pouvoir, Azali opposant, moi Namboka, donc Tozali Wana, patriote, Nyosotu, ou Azali na patriotisme, à Kokozala, indifférente, donc Azali Wana pour Atiama Boko, na président de la République, Azali Wana Tokoche, bâton dans les routes, il faut aider parce que c'est même pas facile. Donc parce que c'est facile pour naïe. Binomo Bomon, les alliés facile pour naïe. Donc Bamakambo Azomona, Bisoto Zaliban, Taliban des Akatité. Donc il faut y avoir un texte compliqué, il faut Tchaïma Boko pour Asala surtout à réussir Nanine. Donc na comme na souka ya émission nanga donc des canaux Lobaka. Je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver dans 48 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps des canaux Belabinote Kanambe Toku. Bon, ça n'a été, il faut avoir solo, Nambuchu, Penadikosi. À très bientôt. Tout la dikulu tala grâce à notre salle kolongo tala donc faut s'abonner surtout la clé boa originale vous n'allez jamais déçu. Il y a la lore noire à la bouche de la presse congolaise. Non, c'est la mycolo, j'étais pas mis pété loco de l'eau. Pété loco de l'eau, on a pété de l'eau à mon débat.
Amour débat. Balobi pese loko de loko. Balobi pese loko de loko. Pese loko. Nabe na pese loko. Na ya bueno baswate na ye. Balobi pese loko de loko. Yo pese ni. Ozani. Clébo ande makam. Clébo original. Vas-y va. Moi mon pas la pointe. Avec Sepela TV, besoin coûte au Kima Banyongo exaté. Pour pas la biso nyongo ezalaté. Ça peut faire un mois que foutité, fouta 15 livres na autopélicio. Ça peut faire 6 mois que foutité, fouta 15 livres na autopélicio. Même plus de 1 an, ça c'est plus de 1 an non foutate au kanisi kozana nyonga makasi. Comme tungsate maman, comme tungsate papa. 15 livres à pamba pour rétablir service non et je te dis on va na andako Europa Bilinga Sepela TV. Moi, César Ngadi, Kleboa, retrouvez-moi tous les samedis de 14h à 16h dans l'émission Rendez-vous avec le Patriote sur la MNG Radio 99.7 FM.